Bonsoir, abonnez-vous sur Spaga TV, les Spaga Love et les Spaga Chou. Spaga Love na bino yeyo. Ndeka na ebisa bino ke na bando yaka toujours. L'émission na biso ya makusa ya Mama Spaghetti. Donc ma bolingo déjà azali. Ndeka na bino beau s'abonner massivement. Donc bon partager mission oyo, bon liker yango, eza émission, eza pona ba Spaga Love, eza pona ba mama, basia mabala, ba mama. Donc ba papa ndenge baza wana baliaka ba mesana ko liaka kaka ba recette biso tout yebi. Mais il faut que landa kasiko et makusa Mama Spaghetti pour moment bo sala pe mo ba découverte mususu bo bakisa mayele. Pona makusa ndenge eza bo moi ça leki muninga zala te mais to bakisa makakaka donc to zuma mayele koto zuma mayele koto yo o bakisi pona to lia malamu. Lelo Mama Spaga na bino ayedi bino lisusu recette na biso ya mboto na épinard. To sala mboto na épinard. Donc eza recette moko facile, eza pas cité. Donc dans salon pour na ba mama bo partageaka émission ya kolamba ezalaka mingi pour na mama pe pour na ba papa. Mutu moko boye na kwe moko boza na posa kolie loko wana mais ayebi ndenga osala ngote peut-être sala ngwe bimaka bien te. Akobakisa pe mayele moko boye et pas Mama Spaghetti na bino. Et pas ya Spaga Love na bino, na lova bino, na lela bino, na kraka bino. Donc nde bino bozana boza vraiment na kacha motema na nga. Ba Spaga Love. Donc bato ba s'abona na Spaga TV o ba pesanga confiance na o décevoir bino te malgré ba espace ezali ezaka contenir ba programme poto bino mo bika mboka ngo tantôt boye mais toza toujours wana pona bino to banda toujours koyaka na ba recette naza vraiment na ba recette ebele ya ko sala mais nazo mona bo s'abonner te et décourager nga faut bo s'abonner bo partager émission yo comme ça nazo kama kasa koyaka na ba recette ya ko sala to na sali biso épinard na biso na biso ya mboto ya kauka mais ba façon ko sala ngo eza ebele leo na sali kaka façon moko même bala sima tokoya lisusu na modèle mususu pona kaka kosunga ba mama. Donc nazo pesa vraiment ba mbote ebele na bébé na nga Curtis Beauté Taifa mwana oyo ya chuka ya Mama Spaghetti mwana mutie ya mayele makasi bongo ebele ye moko bayonga ke pasteur serviteur de Dieu. Donc ye moko a ce topokrama serviteur de Dieu depuis bébé. Donc yango wana Taifa zo kita pona na lakisa bino babiloko oyo na bongisi pona recette na biso. Bo s'abonner. Oh Mama Spaghetti aloba ite bo s'abonner ba mama. Bo partager mission bo liker bo pesanga makasi po toujours na yaka na Salomoni biloko comme cher OK na wendo so biloko yo sali ba mama ba partager te ba mama ba s'abonner te ba mama ba liker te et ça la bien te ba mama bo soutenir et ça pour nato se compléter mama oyo on a besoin Mama Spaghetti a aussi lo recette awa na poto même na Afrique o chembongo na yo toko ya to sali recette to la kishoneni na ko sala pour papa toujours a sepelaka libota pe et sepelaka. Allo ba mama ba fan nyonso ya Spaga TV ba abonné na nga on a lela bango fort. Donc sikoyo na la sabino recette na biso ya lelo to sala mboto na biso to sala ngo na épinard yango yo ba mindele. Donc to sala épinard na biso na ndembi bomoni aye eza pembe na ndembi aye yango yo toza aussi na feuille de laurier toza na poivre noir et puis toza na muscade na bouillon na biso toza na tomate na biso ya mbuma toza na litungulu
toza na huile sel na biso eza kuna tobombi yango na présenter bino biloko na biso tokosala lelo ba mama mais sikoyo nazokende nango molomolo totie pe njungu na biso wana ndenge tokosala donc nazobongisa déjà biloko nanga na sokola mbisi na biso bien nabongisa yango et puis nakata ba épices na biso biloko na biso nyonso ba légumes na biso nabongisa olakisa bino ndenge tokokende nango. Merci. Allô mes abonnés, mes loulous, mes chouchous, les spaghetti love, les spaghetti chou, yabino yango oyo. Bomoni nalakisaki bino biloko na biso sikoyo na bongisi yango nyonso propre. Sikoyo awa tout d'abord nazo saisonné mbisi na biso ya kokauka nazo chango mungwa kocha mungu ebele te nazo yango natie yango ndambo ya poivre noir après natie bouillon na biso nako balusa ngo na mbisi bouillon na biso yango oyo nako panza ngo na mbisi na biso bomoni na chaki mungwa sikoyo mbisi na biso nako chango na moto sans que na chango mai ka mai yo na sokoleli yango na saisonné yango na tie mungwa na tie mwa bouillon na tie poivre noir na kotia pe na muscade na chango na moto na feu doux pona so misuni na mbisi na biso ezalaki makasi na feu doux nde elembisaka musuni ya mbisi ata mbisi ezalaki makasi ndenge nini soko chango na moto opesi na moto réchauffe la que sur moto aposo omoni njungu ezwi moto ebandi kotoka okitisi yango otie na feu doux ata na D ata na 1 donc na D kutuka bien ochango sikoyo leta ozosala biloko na biso kuna mbisi na biso pe ezotoka na njungu en attendant tokosala sauce na biso donc tokende na olakisa bino ndenge tokosala yango. Merci. Allo ba mama bomoni mbisi na biso yango oyo mai nango na chaki ekauki nyonso eumeli te po mai vraiment ezalaki te sikoyo na bakisi muke en attendant nazosala sauce na biso ya tomate na épinard na tie mai muke sikoyo na tiango na feu doux po misuni ya mbisi na biso elemba. Merci. Awa sikoyo toye na tie nini na biso natie kikalungu na biso na moto sikoyo nazotia huile na biso kotia na yo ebele te po biloko eza ebele te donc bomoni déjà kikalungu na biso ezwaki déjà moto kalungu na biso ezwaki déjà moto sikoyo tozotia épice na biso na kati ya kikalungu ezwi déjà moto yango oyo donc nazosopa épice na biso nyonso awa ndenge eza boye eza matungulu ndendi tomate aye donc tosangisi yango
awa mpona kosala sauce na biso. Tozwi ndamba poivre noir na biso tobakisi, muscade na biso tokorape yango après. Donc tozosala épinard na biso kaka na tomate ya mbuma. Na soki olingaka etela, olingaka tomate ali nzanza otie, mais nga nalingaka nanga kaka mbuma kaka nde esalaka yango mpenza bien. Après alors bamama bomoni sauce na biso yango oyo ezokende vert kobela. Donc sauce na biso yango oyo natiango mpena mafuta ebele te mpo biloko na biso eza ebele te. Tokoma mpe kobanga bamafuta ebele awa na bakalorie ebanini. Donc omoni sauce na biso ezokende na kobela yango. Siko tozwi épinard na biso tobwaki yango na kati ya sauce. Épinazi ebala yango baflama. Épinazi na biso tobwaki yango na kati ya sauce. Bomoni bien eza congélé, monamisi yango na retard, mais ekodécongélé kaka kuna na kati ya sauce. Bomona ndenge tokokende nango. Il y a des fois eza na sorte mosusu nasalaka boye nakozwa yango na trempe yango na mai ya bicarbonate po bato mosusu balingaka gu wana oyo ezala na kati ya épinard te. Mais oyo lokola nazokalinga yango, ce n'est pas la peine ya kotia yango na kati ya bicarbonate. Donc nake nango sikoyo na système oyo naolakisa bino mpe sorte ya kosokola yango mpe na bicarbonate ezali. Toke na bino molomolo bamama. Merci naozongela bino toza na bino awa ntina suka bolanda bozape te tokorate ebele. Alors bamama bomoni tala épinard na biso yango oyo nakalingi yango na sauce na biso. Oyebi ke épinard oyo ndenge eza boye okoki mpe kolia yango osali kaka boye, olia yango na eloko moko pembeni. Donc osali mwa viande, osali mwa poisson, osali kaka boye olia yango mpe na eloko moko pembeni. Comprendre? Mais siko biso tosali yango boye tokosangisa na mbisi na biso ya kokauka. Po biso ya kokauka esala su sebele, mais boye mpe nde nayebisi noso na mekisi yo mama oyoka elengi moko ezobima na épinard oyo oza même pas na idée ke eza épinard oyo nde moto ebimisa elengi ya bongo. Donc nde naza boye nasi nakalingi yango na sauce na biso. Bomoni deja ekomi ozwa forme akobela. Ntango ekobela tokotia yango na mbisi, kokende kotia mai ebele kuna te. Omoni deja awa épinard na biso esi ebeli, mbisi na biso mpe eza ya kokauka, eza nango mobesu te. Mais quand même totokisi yango na fe du mpona misuni ya mbisi na biso elemba ebimisa mpe mwa gu ya mbisi. Po ntango esangana na épinard esala vraiment kitoko makasi. Ozomona kokende kotia mai ebele na nzungu te, okalinga épinard na sauce adozwi susu mai oke kotia wolololo supu lokola Fleuve Congo. Nasi toyokani. Mais bosabone ebele, bolike, bopartage, bopesanga makasi. Tobando ya toujours na ba recette. Merci. Alors bamama moni épinard na biso ebeli awa. Koyo toza ko tia épinard na biso na kati ya mbisi na biso. Bomoni mbisi na biso etokaki déjà, totie épinard yango oyo. Donc tozobakisa mwa ndambo ya mai mpo etoka kaka ensemble pendant
5 à 6 à 7 minutes ou à 10 minutes. Donc, et dans l'ango, ba minute et belete, et ça n'a la caca. Quand on a fait soupe, on a besoin de rouler là. To mélanger épinard na biso, nambis na biso ya okauka. Bomoni, ndenge to mélanger yango. To mélanger yango. Baksa, moi mai pona ko vider. Moi bandamba ba épinard o etikali awa. To fait nango boye. Sikoyo awa tokotika etoka. Tokotala soki ebimisi mwa supu tokobakisa mukie. Mais soki ebimisi te tika ngoka etoka pendant 5 minutes ou 7 minutes. Donc ekoki nango okitisi épinard na yo au lait. Kotokisa ngo mingi te biloko kotokisa biloko esila goût. Sikoyo nde tosali yango boye. Nde tosala yango mélange. Bamongo baloba mélange. Sikoyo nde totiki yango et took ensemble. Après tokitisi yango. Merci. Alors, spaghetti chou, omoni épinard na biso ebeli. Donc épinard oningi eza boye ebeli. Tokolia yango na fufu, tokolia yango na kwanga, tokolia yango na nyonso oyo moni okoki koliela yango. Épinard na biso yango ebeli, ba mama, ba papa. Épinard na biso yango oyo ebe tosala kaka na tomate ya mbuma. Moni ndenge epesi. Ochedi papa boye, tosaleli ye mwa semoule. Otumbile msu Thomson, tosaleli mwa viande. Mwa likayabu, ube mwa nini, nyonso kosala eliamaka na damazo bozo mono dama ota yango. Mama elenge wapi. 7. Merci. Épinard yango yo beli. Tozoli yango na semoule. Mwa likia. Ako na liaka likayabu mingi te na tika mukie. Sikoyo nazo beta bandeko, nazo beta mabe donc biloko eza lengi moko akosakana te. Merci beaucoup vos abonnés. Ba recette eza ebele to bando laksa bino. Toza toujours ensemble quoi. Spaghetti love. Spaghetti chou. Je vous love. Dada.